Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bisso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Oui, kinduma langa na bando sala ngomi mingi nando bimate ko tambola te mingi nando sa mambu na téléphone to na ndaku to na tambola na nzela kande zala kaka to na moi boye na bimi na na déplacer na kande zala kaka nokutana mutu mo ba sepre na nga bongo se na wana na bisi ko mutu wana soka déranger nga na bisi te ngane na bona linga na nga bolingo te me nga linga na nga kop kaka abisinga c'est bon pesa ni na téléphone comme ça na tuninga o fanda nga c'était na futela na ngai bobo mais sope mutabenginga tokuta côté mususu na kenda pe tokuta tout ça masolo donc nazana mibale belé mais na ndope na nepe ko rodise donc passage à la linga pesinga mbongo silani dans les bons oh relation non allo bon sili soto bimika boye esili na kuta pe na mutu musu na nzamu sukuta zaka sona otango na nzela boto kutani ka boye mbala moko na sepe no tantine boye na linga ku masomi laite na kataka na mkusi maman c'est bon toke cop o cop neni mo se to bonga se to soko botiki na yo toke na epo yo lingwa nga sanga anda kuna ngai mona pesa afuti mo chambre à la pesa na pesa sous na mbongo te na ndo tala kaka so na moni ke no mutu na soli bien peut-être to on a ce qu'on a vu que non pesa autant so va discuter na bisa c'est bon pour mais ça a pesa mbongo parce que ça nda kuna mo na futanga azana de base te donga na do sa dona zaki na ndo linga vraiment mibalte ando ngaka na sali masona nga esili kena linga o mobali mona mutema boy nando linga ngote pona ando pona ando ka masolo pa kamani ba beta masolo wa kuna na ebi kumamba vite me ba beta ngali solo mo kamani su na class ka bofandi ka boazo lela okutumba nga senga anga siko na zali mutu mo boy na bomba mama na mutema siko bandu de nga nga ah poni ba mbali bazabo nga anga pe ba olelisa ngani ba olelisa bango nena zo apenza décision na bi na kolinga te donc na ndo sala ka to lingani esile ona tsamba na mutima bona na chat na tikala ko cha na bavina na losa bavina na tikala linga de base te donc ndo skoke ka mi bali ka bolingo ya lokuta ka bo na mutema na ngapende za bolingo penda ko lingi mutu bo na sala ngono te batu bandu linga bango mutu pe lingo pe ke no bolingo bo sa pe bolingo do kuma ba ko mo sina ye ko ma pe de base na ye mais selon ngana ndenga na ndo vivre ndena ba vina ndo mene potani na ngopona ko linga de base na ndakuna nga oza kwa ko ya sikotanga no sa ba business na ngoma te ko ko empêcher ngai le ba ke no so za ke no na zepa biso ka ndeza la ka me no sa nga ba kindumba na nga ba ndakuna biso anana nga de base wana se o kende na za bona luenda kuna nga ali na zu de base mo ko beta ngai o sa nga ba bilo mo okute simba kutute donc on ndo sa vie na nga ka bon na ndo me ma vie na nga bon we na ndo fani pa masala nga bon marché ba forma nga pe makambo wana to pa bisa kufi ba mo boyo bi maka ba grand frère poto botama na 5 maman to botama na 5 maman wana quand ndezala ka bayana baleka mikolo na nga maman biso la 6e femme siko botanga nga moko po maman siko botanga mbali mususu ba bayana nga mususu mais papa na zali ka nga moko ka mwana mwasi siko ba grand frère kanisa ba koli déjà ko mikolo ba komi ba menace ba bilo mo abongo ta na absence ya papa basengi biso batika biso inane to quitter to longwa ale atika 2 parcelles ale to fandi pana to de inane ko occupé ba biso to bima to simbonga kanga tina mama to déplacer to kina ba grand sœur na grand frère na to yo longwa to ko mo futela siko mo na mama veuve donc on vivra vie mon boka ke donc mutasunga zati ba bilo mo bongo grand sœur na ye ba utaki Équateur abi a branché te ba bilo mo bongo so ngakoli awa ba bilo donc na de branché na ngapini na bona mo siki to ko na ko sunga pe mama ngai boy siko na sa neti nini siko kaneza kana ke no pa camarade kani na mona ka ba viva ka ba mbe aka na bite chose ate fona kite na kana ndaku na biso poso na sa vie oyo pa mama na ko sa mama biso mabe fo kana déplacer na sa ka mama na ke fona pa camarade na nga ndeko longa na ko dongo pa biso yango dona la kaka epete na bimi na amba mo pe na kenda na nga
na benga oyo ndu koma mo pe kutu na ndo bengete mo donc na sala ka vi na nga bongo tano mo na siko kena na ozo ndaku ne na yo benga mama biso na biso no mama ne na bo mutu mo la kose kutu mutu mo kuta zoni nga ndaku boye asinga c'est bon problème ezati bon les kiri on a kuta bango kuna bazaya ba film mo boye bazaki de branché bazoka cop mo to bazi cop mo boye bayi ba sope mbongo sope ndenge ni na bazo mbongo wana siko babi bakufa bakomoko te bakomo partager na bato bakenda ki cop na bango te ba pesi mbongo ya ba yo pesa nga bakabeli nga $200 na bakamanga na nga wana na zo $200 wana ngabi mbongo na sala na bi mbongo yo na ganga tena kisha sa ekokoka te na bi fona sala kama kaska do na kangsa kama mbongo pendant une semaine comme ça na zo anda ponde to fandi bo to zo mbongo mtu na mta déplacer ki ezaki flat place bando louer ale na rodise tant na bandaka ba vion na ti bango bando bimanga na ndoko ko bima tenga na bimaka na moyi na ndo bima to na butu so bendende punde na kokolata se excité ndo na zaine so ba bimi so bango na butu ba bimi nga na tongo dana banada kop na da 10 ans na tambola de ndo sa msabat musu ba bango na ba repo ba congé ba pesa na musala siko tana kuta ne ba msuwa na baka bona otamola ka ba msuwa boye ba tongo etana partout ngana otamola ka ki cherche kaka o pe chance pe kuta ni pe 100 o pe chance pe 20 o pe 30 dona le kaka kana kan sambongo pona zo ndako nena yo kan sambongo nga ndako mbonga garantie nena yo zo nga ndako na ngai na ba pona zaki déjà bien formé na bango po bango déjà bango spécialiste na monde wana donc bango penza zaki branché vraiment donc ce que bango na mo ndo sangani na ndo copie esprit mususu ola ta esprit bakage ba shimboki na komo mela kutu na mela shimboki te ba dia manazo me poka esprit kaka po ba monde wana na mbomo na normal bo ko kate surtout ba biso ba autocol na biso na mambo wana te OK mama ba passe mo boka obika na sala ka o sala kana mitema misatu mini do bakanda kaka na do yo sana ba mususu et c'est bien te mais Monique Ndumba biso ba fille eza ba forme belé oui yana mutu musu ba mbongo pa bango ma osana Ndumba donc alinga kango amfia kango apena mutu musu bebo azo souffrir amona komi na suka akende pa na na opesa e osaka Ndumba yanga siko zaki ba problème moto za nango ya famille kande zala kaka mo ba problème ba mbongo e babilo mamposo na zaki na mbongo baseru wana keno na mutu mobo ya famille to azosunga biso kandeza la ba classe banini boy ngamo ba classe na ngati na mopuna Kindumba na ndo sana omi tank sa classe na suite diplôme na ngai na KIS na sa science commerciale na yes bon na zaki na ba occupation belé za ma belé ya rusala mende to sala Kindumba ne batu bando saki baseru na tato kene to bima na ba camarade banini bo ozaki toko mais ma bébé faut chercher ce télé bo obori soyi mais au moins bazo wele yo bakozo te oza na taille que oso telemi bo bazo voter yo ye bazo été bana l'autre voter mais na Kindumba comme kisi o moni fimo boye atongi meuble mo boye asali Kindumba asa Kindumba boye za ba chance so pende chance ezali ngapena za na chance nanga mais ezali bo mona ke no mo équilibre ezali na bato bazana bo ba koti ba sokola bango na ba o ba sokola bango te na yebaki o nazalaki o nazalaki do na yeb na mi yebaki déjà ke no naza mutu mo na koza mutu mo munene donc na oza mutu munene na kisi te mais na oza mutu munene pa Nzambe parce que yebenga do tina kena na comment ko passer ba moment fort o keno maman na ngaza ki vivante azaki commerçant za débrouiller ka ndeza la yo mo yebika banda kwa kishasa ndenga zala siko mutafuta ndaku babilo mo ngatang so ba classe babilo o mo ateke no mutu ako piquer pe crisper ka boye pour perdre mutu na pona na tellement ba problème na mutu te faut na quitter na pona na comment de grande fille faut na quitter na na ke luka vie na musu na ko sala donc itake ngamo na que conscience na bi que non agi malgré na agi muke mais la comprendre que non vie malembe avec le temps de patience et futa na oka bino vraiment ma Kindumba na kuta na bongo ba bonga minene wana te mais na batu ba mina nga penza kuta ni pe na muta bonga minene boye na kuta na ngombe na leka na nzela wana te
Vous comprenez que to kutana to bimane bona kutana ngote mais alinga ki to bimana to na moni que non na niveau ngana zaleli na niveau ya ko supporter lo wana munene na te na bika te na bise e ko simba te ezaki na avenue de la paix ezaki na boîte mo bezala kuna avenue de la paix avenue ba wera wana sikoyo bezaki boîte na hotel na flat na 4 siko kama na ko singa te aiza fa bande ona biso bande ona bino bo ndenge ni ba chambre belé boîte na 4 bien on va na mbongo belé o kama na ngo ndumba wana aza bo marché abisinga bien baza mbongo belé bonzo kande ya bimana mona mkolo ba wana après ça nga gérant est-ce qu'on a dit tala bon mnene donc depuis na koli bono na kutana bato ba bo minene bongo te selinga mbongo abisinga na peso mbongo est-ce qu'on a mona est-ce niveau na zaleli ata 3000 bali basemba mikolo ata na bani mambango na kokisa ke ngote na kokisa ngote donc ko no banga na beloko ko kokotela ndenge nini ame ko kotisa ngo bise ko simba tena lata bilama na bimala kenda bengani ngaye gérant wana abisinga bima kende na ba ine atoka venir na banga na niveau moko ba ine ba bazate na cheka esprit tongo tandi be kamana na pa binga ayo ko singa ga ele pa ndona bino zo ando yo sa ba cop no boy oh era uma cambo eu fica mandando de bazar era uma cambo como se não te põe não moça muito bota uma barranca só muito bota mano menina tá muito menina mas se bom a borra me que olha a pessoa na $100 a pessoa na $100 boy né logo menina bom na kufa outro na panza na não na cabo não vai banga sunzela na boti não de aí banga nzela na panza não outro de oui abando yoka batu bando yebise ke no mwana yo akoma ndumba mais abano nzima te songa na ke kuna bo make moral yebise ke no te mama nga penza mama po ngane na waso na fandi bo muto yeba te ye na sala mabe ambinga mama nga pena ndongo yebinga penza ngana ko sa mambo wana mama nana mobali ka moko ofutela nga ndako na ko sa mambo wana te mabisa bo mika bo ka mera oyokela nga na sambela wa ke ba omoni mutu atande to no sa ba vie wana soko ebino kisite avant bima ozana to gêner ka to bando gêner to so prier oui pour atala no qualité to niveau ni ngo ba problème oso comprendre l'homme so ça on a kora on tira na sala ka menza matala ka prier na ngeza kande ezaki ndeni na ndo sambela nzambe batela leo no so mbongo na kutana mutu mo ba pesa ngambongo prier na ngeza ka ngona nzambe mabe mo na ngate na kutana muta mabete anzela na ngana parcours na ngai donc ndo prier ka bongo ming mo so na siliki na ndo ba nzambe ni no boyeko so o tinga boye ba ninga ba ko de ba mbongo menga na so mbongo te bondeni wana olobela nzambe ka motono olobela ka nzambe obi ka nzambe mawa so na bimi ka bo e rata te don na seki minuti bon bongo na ngai mingi na no lata na ndo lata ko lata ndeka ko lata ko sunga batu pe na ndo pesa batu mingi surtout ko pesa batu surtout bana mike na linga ba mike balela te na linga mutalela te do na zayaka sona bimaki tuna futa pesa na futa na batu bazala ki tono fala batu do sona monika ba mike ba mo obika position chamo na ka na bitika mo na ka apena ocho uta na baka o ta 5000 8000 francs après do na ndo sunga famo makanisa les ala ngombe ko tona mutu te sa tona mutu sa ki ndumba te o banga o sala te de fond longo tango ke de bi no na bona ke ne no zombongo esili na zongi de no ke te bona tika la te no ke te bona kufa te no ke te bona na kuta na mta kufa te passage ona no ko lo bate ona za ça dépend na ko kuta na mutu msuna ebise pesa ngota ngaka so na moni mutu de na ko ta limite te na ko bisa mutu te no ndezana de na mutu na tambola $100 na chaka $100 so na kutena so kutena bala $50 na sala te po na chaka limite mo ba ya $100 te donc nyo so na lokende partout dans la boya na mbongo te mais sauf mbongo amike na vie na ngana te ba tikala ko denga na 10000 francs te na $10 te na 3000 te na $20 pe te so $20 lo baka ba balle perdu mo bi que no pia ka fo do e luko tina palende ni na mbongo te na normal ka nduma ka na iska ba nduma yo so kwa de ba vivre ezalaka siko ça dépend et toi la mutu ena mutu mususu
aza étoile te on nzambe étoile pena on nzambe nenga salela ki bo moi to ki mobile le soko ane nango te yo za étoile on nzamba salela akosalo mabe mitema na biso bato za bien te to fana ba film suma bo boke minga malade ya mpese mususu mingi ka mpese ndeke ya monde wana do ba condition ndako pola po mbala mono ka oza nyama to oza na mususu na nzoto do za na ba ezaki na ba tak trop na monde wana. Donc, vie ezaka bongo. Est-ce que mundelo mutune sala akoko linga yokuta na ye to ayebi ke no azane normal ndeka ezalaka bo ayeka bo aluli yoka ba craquer donc atikelo ka race na ye. Waza ba balle perdu que no préservatif et toboki allez yo pokenda bongo za no pena na ba data mabeka nde ezalaka bo kepe na mwana mundele. Ne pas blou moi so misusu pesa la peke makute na mobile moi mundela bike no ba fa na ba vivre na ye quand ndeza ka ça dépend ba chance mais ngana kuta na oteke na mundele mo bona vivre na ye so pendere ni na kuta na na yote bon na tande na ngelo côté na vie wana mais na jusqu'au mayele ya ko vivre na mokili oyo donc envier faut que supporter ka passe qu'on sait jamais pour so supporter peut pas so ko kufa no péter ou vivre no ka nakuta mambebele na kaya mibali ana musubo alali bakimio na butu olali pe oika ponga ndeza obayano bakwiti noka bomola na mutu akimio mambebele tokuta no ana mutu supe bobimane nitika mana mabima mtakufa amam mtakufa mana koko na banga kufa donc asala kinduma na trop famille bien ka ndeza laka siko pekisa ka yo ni ngo boye ka ndeza ba suivi ka ndeza na famille afanda ka bojumo boy abimi azu ando fana magasin serango ye mutu penda no former batuka bango ka ndezala de so kiminda ko se retrouver ka kuna siko afanda ka bojumo boy abimi chip mo ememi ende ya sinya ka to bandu mo pe bandu banaki ndumba bo mwana me mbongo pa ba abimi bakena ye bakoti bafuti chambre to kota bakoti basali masolo ka ndezala ka tongo tani moi si je crois que asoko na douche siko tontona nzoka na zaki de koko quand babi makutana na ba poko wana zaki de jeune tonton kande zalaka ko mikoko alati bakan alati na ba veste na ba konto atena na zolo siko tanga obi ma sokola auti ko sokola douche abi basiko na chambre wana atala boy mutu alati baga me na taba kutana alati veste te ya alati ne ka ilamba ka normal ka ndezala ba body ka ba mbali ka ndezala pantalon ina ba veste ngo memi ni sakini eloko siko ba veste ngo ziongo mutu alinga sasa ba je wana ye ya Christelle wana zobeta lisolo ayebisa biso baluki kota tiwa bisa bouger na likolo papa ngato na bimena yo na ba ko zaki jeune tonton na ba ke yo abisi na ebe ko za jeune tonton na ebe peka ke oza mutu ya bon mo oza mutu akufa te siko ngana bimina yo okosa na okopesa ngambongo na pesa ngambongo na ngai oyika be esprit so banga ne meteka esprit so perdre odai tonton na ba teka lisapika bona bagana ya pembe ka ne bato bakufa ne balaicha bango alakisi atebo alazui mbongo $100 abima na porte abisi ya Christelle wana abisi omonyo ndengo zawana ezanga ko wamino na kufa kala boba pekiso kindumba yoka kate tungo soko zongeli kindumba okokufa epa alobeta I ata ote akena somo nena ko banga na akimimba ntine église obotela nga likambo oyo boyo na kutena mutu mo babimina nga bisika za koko na biso ya baluki na koka komi na koko na ba veste boyo basala ba délivrance mais ti lelo na mito ndezana asala neka kindumba ngokaka abiya kokufa na kindumba na famille eloko pe famille sala esala etoye bakapete chilelo bongo na kutana nga na kaya bongo te ya mutakufa te mais yayo zarani yanga zara ming ba conseil pa na conseil zepa kamara na ngamo ipa ndo sapeka kindumba ka lokola nga yesu koyo abimaka sopena mutu mo akisi apese mbongo baluka apesa ka $20 baluka 50 francs. Siko depuis wana batusu batika na bango. Siko tanga betenga lisolo. Est-ce que ba vie auto do sala o eza bien te? On eza bien tendeni. Abiya yanga na ndimi pasi. Akoma ko sambela makasi. Abinga ndimi pasi na vie na ngai. Mais vie wana na ko sala ngo suti tala boye ya fotika. Usana mama na yo bo mama na zo débrouiller za commerçant zo débrouiller boye. Chaka na sebo. So lingi déplacer tamboka oyo okende na yo. Pour ça sous ba vie oyo te.
ngabise anga na kokotika vu ote po so na tiki vu ona olata ndenge ni boba via mbali ma ona kokango te et puis ko les bases na linga ko ba jona te tanga bisa ngo touchanga etake moto na yo déplacer na longo Kinshasa na yo kende Mwanda to yo voyager na Cameroun na ngamo bwe na Mwanda to na ke Mwanda kuna pona sa kindumba ngona so koka ta ko sa kindumba te mboko mba prince ka moko donc awa ti awa ba mi balé et ba mi sa tuna 3 boîtes kindumba ngona usala ngondenge ni na bi na chaka na se e ko simbaka na fana na mboka na panda 6 mois ata muta komona na nzela zate pendant 6 mois on est quand on peut comme que l'église quand des à la maté en tout cas kuna vraiment na changer vraiment maman zate papa zate ndeko zate muto après so tali pasate e mo pe ofandi tongo liete na comme on comprendre non pas ces ala kana o mona que non dans vanité dans mon ngo za sous na sensité et puis kama na ngamu to kutana na kuna ba yo boma eli en tout cas yo pesa ngako mabe makasa mutu na ngai babo makaka na mboko ngoka ndezala kaka donc batu bakatonga mpepe batonga bango kuna batu ba mo ba siso yi mo sa boyo batu biyo so pene mutu bo maka so pe mo na moto so pende nini e bana te ba moneka ba mona zamba mo boye nde ba kene ko récupérer kuna baboki na océan refoulé na nini bo siko ngaza kida na uti Mwanda na esko Kinshasa ba pesa ngasa ngo kama na kwa pe mo na bandal o kama na kufi bongo sa kama na kufi atuke dérangeant échangeant pendant tout na yebite mpepe no ngo bisanga o masa mo boyo toke sa cop na osala te puis na butu na obimate na moyibo na ke luka ni na ke tambola na ba na fanda ka na luka ka po vi ngo na nde to bando sala ke ofandi pe na ba o mela ka sika ba ma de 12 ti so pe ide so pe zo mela ka sikre moko wana po na ko luka ka cop. Oui, na pesa encore merci beaucoup vraiment na ndenge oyambinga vraiment na CP na pesa encore merci na batunyo so balanda biso na chaîne oh vraiment vous avez vraiment branché ma solo zebele to robeta kaka donc on est ensemble donc na pesa encore conseil na ba fio bazo sala ko kindumba eza na ngo musala mabete eza pe musala malamu te eza ka kozwa conscience ya ko lukanzela mususa ko sala mais nzamba sala ka bon boye basu ba mususa on nzamba sala na ndenge na tikala makambo yango ya kindumba wana on a numéro na téléphone eza plus 243 82 78 50 762 plus 243 82 78 50 762